Mointé. Affaire lesbienne, n'est qu'à gagner des hommes Mamboka. Maman top, l'autre fois, na niveau Angola. Bah, tout n'a que question Mogo et pas collègue n'a pas dans le niveau Angola. Par rapport à Sila, na Exil Pechanga. Répondait à Bi, Baza, Moraza lesbienne. Donc, moi, je suis Baza lesbienne. Et tant que présidente, il y a groupe Nouvelle Vague. Conseil européen ça na bande ko topé na mama top oyo avec Okoloba par rapport il y a quelque chose qui. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango kwa Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokakoswa kende liboso. Zo sala fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya bosamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sal mokili na esia ingénieur Rafingindo petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV. Toujours en direct pour la partenaire Belgique, la partenaire. Ouais, balobi Rafingindo, Congo Promo à suivre. Toujours idéologie babi Bolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter monsieur le côté partout. Donc on a vu Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo avec Congo Promo né. Oh, site, on a BT Pena, pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, à des fois. Le Congo Promo TV, Rafingindo number 1, Babi 001, dans la States, niveau Matoso, vous avez les États-Unis, niveau Waboy, il faut que vous ayez les États-Unis. Tout le monde a vu ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, merci Soussou, babi na patron un site au babi site à Gaillard Congo Promo, babi Rafingindo donc ya yo ngo ba mbote belé, mo ba na pembe tina kati donc epesa ngo zuwa te quoi donc voilà. Faut sentir ma caméra, il y a caméra, il y a image. Rafingindo. Qui tombe la bien. Congo Promo. Amérique. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont mis la main. Pour la bateau, ils ont faible. Maxi bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a bon pikiliki. Il y a bon pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde qui a un mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Pétrole congolais. Na. Bonjour très chers amis internautes de votre grande émission que vous aimez beaucoup. Toiba Bango avec Yves Pantos Gansan, l'enfant de Dieu, directeur des infos, la fureur de vaincre, la série continue. Babi Miko Tozolo Belaga, longueur d'avance parce qu'ici au Congo Promo, nous sommes et Zole Kamaloba, na Ebele. Voilà. Donc Yves Pantos Oyo. Basali bataro loura susté, basali bataro tout dans les susté. Donc binomoro boyebi, to kendagina bango. Mais botali différence babi donc différence il y en a vraiment. Différence il y en a vraiment parce que Moussa les autres salama n'enga ko sakanati. Donc merci à toi. Reste quand il super pour cameraman parce qu'avec toi les voyants réels il y a ko sakanati makasi ya kati mboka oyo avec toi Moussa les autres monana et merci aussi à notre cordo qui est championnat, les cordo qui est ainsi que notre ADG qui est Rafingindo, les boss américains et boss à Boston. Merci Nayo parce que avec yo maramango zozala ninge zozala lelo parce que meilleur site
ya Mbogoyo, ya Afrique Mobimba, et ça Congo Promo TV, Afrique entière, bah tous ces pays là, parce que nous sommes qui toquent toujours, bientôt là, vous encore, avant de kende, vous encore bah plan, voilà comme Bandeko c'est déjà, Bandeko là. Bandeko na biso DJ Dido Papa Lopango na kati ya Paris déjà benga ki abi Yves confirmation awa bato msole babina na bango mais na kati ya Paris bazo senga déjà émission na yo pour que ba se prendre la kati ya boîte de nuit et le lequel nga ngwana donc merci à toi DJ Dido Papa Lopango na kati ya Paris. Merci na président Guillaume Tshisoka, le président de tous les Congolais na kati États-Unis, l'éléphant des États-Unis. Merci na yo musala ki tokoto ce pays là parce que tant ozo benga rabi sur ce courage. La bosanité impossible au Claude Ndombasi na kati à Londres. Bonne guérison. Mabise Kiakou confirmation ezali na maboko na yo. Na bosanité Karane to benga rayo. Et ça l'a bien là-bas la peau de tout, grâce Goumba, la fille d'enseigne, au souris, joyeux, aux yeux pliés, belle état, belle de figure, maman, la génie à Goumba, toi-même tissé. Hein? Dans le Bibongo, heureux anniversaire à toi. Donc le 23, oh, tu savourer ensemble, malgré la distance, mais. Naviga routine de la champagne dans la part nanga au lieu de la tine meilleure routine de langa. Merci à Cédric Ntango de mineur français de France ainsi que Christine le futur marié toujours à nous Zalara et que ça va bien. Voilà, la bossalité vini peut la triple numérique. Batunde basala ga Yves Bantos azala toujours na sai l'ensemble oyo ya bato wana tout toujours entouré na masolo ya kitoko. Voilà, merci. Donc quant à moi, je vous tiens déjà à vous signaler que nous sommes avec Via Queen Mada. Tous en est pour que tu beta masolo tout au sango Queen lesbienne boyo kango lelo o boyo kakio Queen masolo ya Luanda o babebana mama top oyo babebana nando na so Gabriel boyo kango tout. Donc dans votre émission que vous aimez beaucoup, Toiba Bango, donc la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, hein, les infos, merci à toi Djibol Mala Messeleno, le pays qui roule Valère à Ketchinae, Valère le pont en Akata Kitasa, la bossonité Toussaint Lutangazo, immigration canadienne et américaine perdue au Congo. Voilà tout qu'il y a déjà, tout un de la Sokuin Manda, de Bengazo Kota déjà, pour que tout soit ma solo, ou de Bombela Kibino, Bana Kin, Bana Poto, Bana Mokino Bimba, Bana Canada, la bossonité, hein, Diana M, la carte des États-Unis. Voilà, merci, c'est parti. Reste Kanki. Voilà, donc nous sommes déjà avec Queen Mada, hein, l'artiste, la présidente, Maman Via. Tous en avons donc des bisous dans la tani na zion on a bombé on a poche parce que ba bisous yo éviter des kilos au alors Maman Via bande boîte absolument banamboka mais ba santé na yo puis santé il y a nouvelle vague de vie à Queen Mada. Oui, santé est bien par la grâce de Dieu. Nous avons biso grâce, to lalaki, to lamuki, bien que les habitudes, mais na mawana ye, ala musibiso, to yaki musala, pe na bolingo na il susu, to si musala, to si répétition, to mozongandako. Santé vraiment est bien. Santé pe la nouvelle vague est très bien par la grâce de Dieu. Voilà, alors après voyage en Angola, il y a ça. Alors Congo pour mes qui ont été, c'est la première fois que nous voyons pour être sur la masse sur Angola. Alors Boni, Angola les gars qui bien et puis Toki, au tiki trop pour monsieur qu'on en Angola, nouvelle vague Angola. Oui, Angola par la grâce de Dieu les gars bien. C'est vrai que na tika groupe on a mais ça facilité. Que ça la troupe Namboka Mpaya et ça a facilité tellement bilo nanga awa et banda o lekana RTVS 1 public et banda Kolanda bande ko pe ba collègue nsu bazala kuna bazaki na besoin bango pe banda ko sala option salaka alors na ko sala ça bango salate ceux qui bazana groupe nsusu du fallait que bazaka na groupe nanga pour na bandeni na ko encadrer bango ndeni na ko sunga bango po bibliothèque ma to pe ça autozana c'est que moi j'ai c'est le travail. Donc il y a un monde que na sala groupe kuna na sali groupe na recruter na sali pe filmer kuna na tekel pe kuna
et puis nandenge na ye voilà nasali comité mobimba etikalaki donc ba chef bazali bazotambwisa musala voilà merci donc également merci comme ça à Paola London Schengen la baronne maman na prince la baronne na bosonité Jérémy Mukulu sommet du Canada monté masipe babo la patronne batala suna kata Canada wana et tout ça lutangazo immigration canadienne mais perdu au Congo batala suli banamboka ba est-ce que bandeko yo tiki na niveau Angola déroulement la bango yeleka ndenge nini est-ce que na fin du mois moi et loko utara Kinshasa c'est kuna bezaka système ya tintang ndenge za na Kinshasa wa moi mutati moi muke na ndenge tamola na ba groupe awa pour que basa la film topé il faut baser la tikuni mada a okita Kinshasa non déjà et pas nanga depuis na banda groupe nouvelle vague nzambe na tie témoin die mes témoins nanu bacteur nanga basala cotisation té pour na bossa la film na yo karata na yo que bacteur basala la cotisation na bi ba président bana chance nini ya kuta na bacteur ba bossa la cotisation parce que nga depuis groupe nanga banda même Elkin batika la bossa la cotisation té pour na bassa la tournage to pour na bassa le lo moko songolo et salemate donc et pas na biso eza majorité marambeleka pas via yemko mais na nouvelle vague Elkin ndete aussi na contrat il y a Nana Takaza donc na kati ya télévision et SPLSA TV ndenge ezala biso RTVS 1 Congo Web ba chaîne news ba RTG ya kuna na internet siko toza na SPLSA TV nde esika biso tokuma koleka donc to sina contrat kuna epa ya Nana Takaza to le kuna voilà donc eza bango pe kuna Luanda neti siko neto ba bobana tournage banda tournage banda vendredi si je me trompe pas vendredi ou samedi si bazo continuer tournage donc bako aussi ça soit mercredi entre mercredi ou jeudi ba si tournage donc nazala te lokola comité ezali lokola pe nazala ba président mususu o bazana ba groupe na bango na président Bruba azape na groupe na to benga Nzambe ya ba comédien à Luanda et puis tozana président Marius azape na groupe na ye Jean David donc basungaranga na tia bango ba conseiller à groupe nga bangonde bazara nanga batambola na groupe malgré nazate mais baza héros bazali Ritvi Boboto azali RK azali me azali chef Bruno azali et puis la Mama Diamant azali donc baza ebele papa nani baza tellement ebele oh bazo sala vraiment que groupe ezala et fonctionner là la profite puis ça peut mes condoléances c'est pas papa Kula bien que eza makambo ezubiso papa kufi mais ezanzela biso nyonso tout na mutana mukolo na ye donc paix à son âme me connaissent papa Kula courage continuer musala voilà merci Queen Mada alors déroulement ya théâtre n'Angola désolé quand ngani ni mozaki wana et puis que artiste comédienne ou bazaki bili na Kinshasa lelo bana na kati Angola ndenge zotala makambango mouvement eza kotoni na Kinshasa to n'Angola bon awa eza ressource awa eza fondation babosa na ressource te quel que soit bongali quel que soit bokem pays songolo o bokende ko nzamba kopambolela bino aux l'épanouissement mais babosa na mboka na biso te Congo awa ndi place inspiration makasi penze zali donc bien que kuna pe musaleza nango c'est vrai musaleza parce qu'il y a des artistes là-bas musaleza nango il y a des gens aussi qui soutiennent nous ba soutenir et tout mais Kinshasa vraiment arrive ndia et ça source inspiration nga neti na ndako yaka boye na tambola rabo pour maramuka na moni espèce ngamba mo idée neti film to travailler awa to banda on kala minute to uti ko tinda na SPLSA to tia le nani mboka mopaya eza somo to yeko tia Azaya nani to yeko tia le cœur de l'homme siko to uti ko tika les héritiers du malheur to tinda on déjà to bité so ekota mokona so ba samedi bo ekota déjà et to so préparer to tourner tam so lundi so nzamba sabi so grâce to banda 12h juste moye telemi to telemi sape moye bitumbeleki makambo eleki to zwa pe nanu moye to telemisa nzambe moye telema kino bitumba na biso ko sila kino makambo na biso ko sila kino makambo bomo na biso ko tambola ndeto ko permettre moye sa nini etambola tant que silité moye ko telema to telemisa moye voilà donc pour ngai source vraiment l'inspiration ezara Congo
bien que kuna pe mambeza na mais awa nde na moni on dirait sokoza awa soko s'inspirer te c'est que ozo travailler te. Voilà, ça c'est bien, ce qu'on s'inspire, c'est que vous travaillez. Alors, le lobe de boîte absolument Mboka, avantage les alliés na théâtre, na YouTube, parce que YouTube a un problème avec producteur Msubayaki et balobaki par rapport à l'Ikambango, donc il y a avantage les alliés et puis il y a désavantage aux alliés, les Kambetali théâtre na katia YouTube, aux alliés nous connaissons dans ta casa. Bon, ngai jusque là na moyen des avantages. Tant on a dit que ça msalo na tala ki avantage. Avantage nango lo. Avantage nango eza écoute singana yo po yepa nanga fo yeba via. Ça c'est un. Nandimi yeba yo avant YouTube déjà, avant théâtre nanda. Avant YouTube, pour nazaki déjà via donc nazaki connu. Donc nandimi que ça la théâtre pour na lingaki na yebana déjà et puis na yeba msala nazwa quelque chose. Et puis tant on a ko signé na SPLisa na YouTube. Avantage nango za nini eza télévision batu nesu bazomonanga to banaye ko to le la pirate CD na DVD pirate batu ba pirater biso makasi batu ba pirater biso makasi mais na nini na YouTube au pirater nga ndenge ni tango pirater nga mbala moko na SPLisa ezali alors tango pirater SPLisa SPLisa mta poursuivre yo ngate ngana na mutu na sina chakili nzaka nanga voilà yo pirater SPLisa ozo problème pas dans ta case. Pirater c'est un problème mais pas ya mkolo nango azawana otala elle est très forte. Ozomona donc to kiminde mkie piraterie yango nde toke au côté na SPL ça avantage eza nini na o signer wana eza linzaka ozo comme même papa miso bazana ba onatra wana soki ndenga zana ti bazo akota na musala il suffit ba déjà que chaque fin du mois na bando toucher autant. Alors respecter Moussa Makasi. Ça c'est vrai. Mais on a autant la aveugle. Autant l'aveugle. Madonna ibi tout temps de toucher combien et puis tant ça les autres salles na zandenge nini et zalandenge nini et banité. Donc tant on vit à signer pour la nouvelle vague, na acteur tout y a nouvelle vague, bah on se retrouver na case. Au moniteur que quelque part c'est ça et qu'on aider petit peuple. Ça c'est bien. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Alors autant otali lelo lobby bandeko obaza ba producteur bando sunga bino na banzonjing na ba DVD ba boyaki bazaki contre maram oyo ya théâtre na YouTube ya ko signer contrat na ta casa. Et ça on nini parce que bo bananzela wana lelo komi maram ba producteur oyo betelanga lisolo on a travaillé ngai via ba producteur tout on a travaillé na bango bana SPLisa. Majorité, je dis bien majorité. Ceux qui sont ils sont la minorité. 2 ou 3. Mais majorité des producteurs, ils vivent à côté de l'eau, ils n'ont pas de bango. Tous les bango ne sont pas. Mais banani basagi réunion, na majorité na minorité, on a bango basagi réunion. Mais bien sûr, côté na ciment ben ngani. Ba producteur tout banda kala, basara déjà ne sont pas ça. Biso tout acteur, tu comprendre ne sont pas ça après. Tu es timbelango après. Majorité des producteurs basara déjà ne sont pas ça. Donc ce producteur ba osala réunion pour ne sont pas ça. Baza na problème na bango na SPLisa. Mais net ngai via banana signé na SPLisa. Naza na kimia naza tranquille. Yebisanga no moni acteur na ngana. Bakoza ata 60 acteurs. Yesolo base la kaka nzonzinge ye producteur ya zu 2 personnes ba ke basali. Nzonzinge ye producteur azu mutu moko ke asali. Bon le reste abatwana ba osala wae. Ba osala wapi? Bon nous sommes na besoin basala, bon nous sommes na besoin se retrouver. Ba futa bandako, basala ba nini? Donc ce qu'on c'est parce que Nzonjing na émission na théâtre plutôt à YouTube avantage déjà plus que et ça et pas y a une notion dans ta casa. Ngai na boy Nzonjing te. Jusque là producteur moko te ayeko bisanga via yaka to sala Nzonjing et que to yokani montant wa ko futanga ngana ebiseke na osala te. Non non, je suis pas orgueilleuse. Voilà. C'est loin de moi Makamboana. Et puis ça loin ya contrat na biso na natakaza. Na contrat na biso naza libre donc na natakaza azo signé na vie na nouvelle vague. Mais azo signé na vie te que non vie azo obligé ba no sala kaka biloko ya SPL so sala na producteur moko te wala ba ko sele makambo. Moi na moi ça ba tout très atoza libre na contrat na biso. Travailler place ne stolingi mais produit ya SPL ça. Et ça produit et c'est ça. Au coup bimisango libanda te.
Voilà. Merci. Alors, merci comme ça à celle qu'on appelle Paola, London Schengen, Maman la Prince, la Baronne, à Otalabso Liban Mboka. Et puis encore, on a Ndekonabiso, impresseur le Claude Ndomasi, bonne guérison à toi, Mabis Kiakou, et ainsi que Alex Mouni poids lourd, Nakati, il y a Londres, moi Nangemo, moi Kitambo ya solo. Alors, vie à Quilmada Balabaka, chacun de nous a ses qualités et ses défauts. Tant on mitalaka. Défaut na yo ezalakanini et puis qualité na ezalakanini. Bon bandi ko poser par défaut non? Défaut oui. Défaut na ngate mtakosaka. Na ngamtakosaka te. Et puis na lingaka muto oyo azwa musalo à la légère. Et ça vraiment musala na biso. Ça c'est bien. Moi je suis orpheline, tata te mama te. Musala oyo sunganga na sungana na bandeko na to simba na ti lelo yo. Musala oyo sunganga na bizala mutu lelo bato ba ndako respecter nga. Ça c'est bien. Alors na lingaka te mutu azwa musala à la légère. Pour ça no quelque part pour ça lo no mususu ale oyaka po na nini ke no business nzoto oyeno kaka po mibali ba monanga to po basi ba monanga non. Respecter musala oyo. D'abord mutu nyoso musala azo sala faut respecter. So ozo ngo sérieux simba yo. Respecter ngo po ke liboso. Et loro o ngana lingaka mingi eza mutu aza na respect à contrat, mutu aza na respect à langage. Voilà. Na retravailler na yo. Na bana vraiment retravailler na yo et tout. Et puis lobby na ngo kaka na travailler na yo te na travailler na bato mususu parce que yo okomi cher. Ah mais ngana to ko na déjà qu'il faut de travailler na yo. Nazala cher, nazala moins cher. Oyeba ki déjà que nazala cher bandakala, to nazala moins cher bandakala. Donc continue au travail nanga. Problème est ça yangwana. Respect à langage. Voilà. Respect à contrat. Ce qui au teka mapa, teka mapa. Ce qui au teka nguba, teka nguba. Comme on est des comédiens, on continue à faire notre travail. Donc c'est notre travail qu'on est en train de faire. C'est notre travail qu'on est en train de défendre. C'est notre travail qu'on est en train de tout là. Donc là, on a profité de ça Emeline Zemba, maman Moziki, maman Likelemba, Motema et Makanisi. Il y a tous pepele à Mbetolo. Bana London, on attend on ma solo Londres ba yebi no Londres ya na bakolo nango. Ya bakolo nango ba wana ba tous pepele à Mbetolo. Ba sala kombo kala. Ba tango na kombo. Et puis on a profité pour ça ba très gros bisous les sous et pas prêtre pour prêtre en réalité prêtre à la Ramoroisa Zeka Luzeka. Zeka Luzeka prêtre vieux à petit naé prêtre à solo. Voilà. On a profité directement de repérer sa mode et pas y avait un Chims Kabengele dans l'acier célèbre. Chims Kabengele va très gros. Chims Kabengele va très gros bisous. Voilà. Voilà aussi na bosanité Tommy Luntala Talapsona Katabela donc papayote na bosanité lycée Mukenge dit LM donc tous zélo le 15 autres années de Nagichasa tout savourer Kapela tout savourer Bandal tout savourer Lemba lycée Mukenge tout zélo. Alors vient na bino Kokodioko lelo azani tamoro na ebité to ko bien ngonini lelo Kokodioko liboma ya kosakanati. Et tant que présidente, il y a troupe à Mounene, voilà donc Nini Bo Kanisa Pona, de Gonabiso Kokodioko, Azali Bongo, icône, il y a Mounene à Katamboka. Lelo Apo Firenze, les parfums de bonne odeur, de Gonanga, collègue Nangai, Yé Aza Apo Nana. Ah bah écoute, tu vas porte-parole, il y en a ta case. Problème c'est mes biso to bengi apo nana, apo nana ta casa, apo nana et puis kalunga ye aza kalunga ta casa et puis ngamo via kuni mada na za via sepelisa. Koto sepelisa akaba to ya logique. Ba lia mmo na ta casa eza bino misa toi. Na boité pour no samsa na ngati. Même que Bible lo ba l'ouvrier mérite son salaire. Lobby o wangani le sous. Na wangani ngana na wangana jusque là pendant bando solo non est-ce que sina wangani moto. Banana banda théâtre producteur Moutali Bosso Oya Salangai à côté de la monde de Zamuyombe gauche. Je le salue là où il est. Et puis Moutali producteur Ali Bosso a tekanga li banda eza major bisadi du Zolo Zolo. Je le salue là où il est na banda wanga ndeni.
babosanaka histoire te et puis soko lingi makambo na yo kende bien na vie ko ignoraka moto apambola yo ata na un kwanza te ata na un franc te ata na un euro te to na un livre ok liboso nzamba opambola na ko wanga na moto te na ko pe ko ignorer moto te ni producteur moko na ko ignorer te. Voilà, alors via nini sala lelo ndeko na yo azaki mwana oyo bokoli na kati ya ndako na yo ndeko na so belle vie alongwa nouvelle vague akende bato pour mususu o eza question na ngate tinga na tunioti nini sala ki alongwa et tant que yo za mama wana za mwana na on lit tous ces veaux à sa témoin Zoular Kozi le capitaine de l'équipe a sali 11 ans na groupe nouvelle vague Fifi Melda Petit 11 ans Christian Dozazali baza tellement belé hein maswa ko yewana azali mutu na mutu mukolo yaka ye mutayeba biso to recruter ye mukolo yaka même mukolo ko kenda otika lo lakangati non suto ka boingonga kenda na mona ke suti oui ke basango bima ya mabe alors lokolo eza bongo kolongwa ya mutu pona nini tunanga pa nini na longwe pa muyombe gauche là na répondre mbamo parce que muyombe gauche ando linga nzonzing te ando linga nzonzing te ando linga kaka soko zo sala pana ye faut kaka biloko ya télévision nzonzing te siko nga na monaki ke pona sunga libota moi bien faut na sala nzonzing et puis nazaki na besoin na koma international mon carte bon partout batala on est CPLisa TV sala nga moi bien mtumoko maliki ane na États-Unis mais tant ko betara bo CPLisa TV atali vie ya Queen Mada donc nazaki na besoin wana alors tant na moniki papa alingi wana te to kaboni na kimia na tranquillité donc son akutani na ye na solo la rani en tant que papa son vandi na yise papa Pierre Ambo pour na sala mbo na ngai na groupe voilà ce qui obina nga muto acteur alonga na nous va départ à acteur ebele na groupe nanga nga na za muto ambwa etonda makofi muto ambwa wana likofi moko to robeta ye wa rosutura likofi asika et até alors mais ça na makofi tellement ebele et il y a de gauche à droite à mesana nango donc ndeko oya ko kende ye muta yebi pourquoi kei siko yo mukolo kutana na ndeko oya kei ndoko tuna ye okendeki po ni aibisa yo ke non akendeki po na boybo zonga lisusu ya ko tuna nga est-ce que ya solo ndeko songola kendeki po na boy là na répondre mais selon information balobi kombo kutu ya belle vie eza Queen Manda ozwa kombo na comme nezaki Belinda je crois comme nezaki Belinda voilà yo via nota belle vie donc bino mbale bozaki mwasi na mobali na ye problème te à faire les bien les autres ne font na est-ce que ça problème pas ya nani parce que ngata on azaki n'est pas biso batamokite mais pas nzambe lisumu s'il te plaît tant on azaki parce que oh bino bolo po bino po boloba comme loba na bino mta okabola ngwate batamokili pona ko loba boko ozwa déjà likolo yango na osepela lingala facile qui est ingénieur oyo qui est ingénieur oyo donc mta ko fa na kabwabi mon likolo ngani na omonela mikolo oyo mapata wana ba sanction na mabele et sangana sala yo on comprend déjà donc mutuna mutani ko kansana ndenge na metoko pekisa pe mutoko kansate to pekisa mutoko kansana ndenge monelité ngata nazaki epa na biso nazaki mami tana yepa muyombe gauche na komi via n'est-ce pas Fifi tanga zaki epa na biso azaki Fifi apamba tanga ye na monde théâtre komi Fifi Melda Petit et ça dépendre na muto ce qui belle vie azaki Belinda so comme belle vie problème est pas yanani parce que auta ke pananga donc azaki wana nde uti ya vie wana na suka est-ce que ngamu na pesa bato souffle de vie et yendo pesa ka kombo nani azaki témoin bon attention na pesa ki combien azaki mwana na ngati nako pesa ko sa vie na suka wana vie na ngala azaki pe na Christ en vie nazaki pe na Christ en vie na lobby pour vie eza na suka nazaki pe na Christ vinga mna pesa komba ya et puis tant mona longwe akepa mama mindondo olandi ti ba mindondo okebotele ba problème no pour que ba longola le suka za pas elombe des fois na nga sikoyo des fois na nga na supporta vraiment rumeur te prochainement ce qui précision eza isanga bien Rimer d'abord déjà né to banana ya Solange mindondo wana tamususu mona biso to tanga akité belle vie azakité non bano bébé ça na Solange kapo na Fifi ayina art non bébé ça na Solange pour geler maye na art to na bébé ça na Solange pour tamususu océan mai boya mbindo ayina art non
Non, baby, ça n'a moutouté. Ngai pas nanga na landa acteur te. Non, mon nanga bouillé. Non, na landa acteur te. Na groupe nanga depuis groupe nanga banda ti le 11e année na zara na acteur moko na regretaka. Nani wona. Comment on est tembe na tembe. Azara disciplinaire na groupe nanga atika ni théâtre. Pour longwa ni pananga. Atika na yi. Na regreta moutouté. Et l'ingé le bâtiment place aussi évolué à ça la rassou bien, à ça la très bien. Nga la CP la coup de chapeau na yé, moi na azo travailler très bien. Nga la zo mona que vraiment ça va. Nga la rassou moi na longo et pas nanga. Place à Kenda na CP la évolué à Kende bien. Nzamba sala et grâce. Voilà. Nga la zo le quoi batute que non moto sera longo pas na yo. Au bando kangele ba porte, au bando freiner nini. Non ti comme on a évolué à Kende na yé. Et ça problème te nga Rolanda moutute et pas Solange. Na beta teli solo anate na yebite na zoka mambo sika asaka pa Solange pété à comment place mususu mais oui pourquoi na landa kuna te sur place na ko landi pas nani ya président Lomé parce que président Lomé za na groupe ya Solange na groupe te voilà pourquoi tu ngoko koloba maka mususu potoko tsaka ba polémique pona maka mususu et simbate ego simbate mutu na mutu a évolué na kwa na ye asala musala na ye bravo l'artiste voilà ça c'est bien alors bien répondu Queen Mada. Lelo bandeko musu balobi bazo réclamer belé lamentation de ça ma bazako c'est lamenter chaque fois na groupe Nouvelle Vague balobi et commis groupe ya famille fifi mi la zawana papi les bourgeois donc on va légui na tout au côté na troupe yo ba comment mon on dirait kaka ndako no ya bandal wana gaillard wana ezaka danger wana et ba comment ça on ba fier ko finga batu ko loba na batu ninga balingi donc c'est que lelo bandeko belé bazo longa pemela la vie ya Queen Mada. Est-ce que ça m'a baissé na bandeko na et bien que tu bandeko bomara et bomara même à la société est-ce que ça m'a baissé et dans ma bête so ba travailler bien mais ba en fierté ba sur la bien la bandeko bandeko na ngai na koti na groupe na nga groupe na nga na za soki na plus de 5 ans soki combien d'acteurs to 60 soki bandeko na ba mi balé to misatu yebisanga na legiseli bango wapi bata soki plus de 50 soki combien soki 60 soki ba ka mi balé to misatu na Nouvelle Vague problème ni neza wana problème eza ça musala na yo zo yela musala zo landeko na ngati Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongo nous. Et ça les produits. Oh, il y a comme Mélama. Pour la bateau, Nzoto, ça faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors on fait ça aux forces. Il y a beau pikiliki. Il y a beau pikapen. Alors ce qu'on met maxi bien-être. Il y a un monde ingala so benda mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Pétrole congolais. Na. ndeko nanga osamsana yo pozo samsana yo beaucoup na bo travailler et ça la bien moto oyo yo ka ke non ngai to na to fait pas mieux que to kuta pe bana na bonaka bana na ina katiti mengala kendela musana nga na s'imposer ki na musana na sisi na longwe na bimi na nga na sisi moto wa ko se lamenter abi ke non ndeko nanga zo étouffer nani parce que moto ne so sera rôle librement fifi asala musana na limite ko websa ke fifi jouera mabe na limite ko websa ke papier jouera mabe donc aye musala eloko sangisi ngana ye kinde kwa yana ngana ye etika na ndako eloko zo kutsa ngana ye aweza musala na biso na profiter on peut ça va très gros bisous et pas ya moto ba benga Roger Boutabuna motema mami donc ba très très gros bisous na isika ozali voilà alors le sur Mitali dépôt banda vie oyo artistique film nini oyo sala mona vraiment et marqué yo na vie na moi so tali ngobité non je suis vraiment artiste nuance et belette nuance majorité ba film na salle simba non et bon c'est vrai que ça na blom sous mona et pesi pena ndenge za la raté que est frappé mais ndenge na mona raneti simba nango Dieu merci simba mais na nzonjing film nini Nanzonzing Nanzonzing film est patanga makasi eza Zoluka
Non, non, elle est tellement belle. Et ça, il y a madame Kosa. Il y a madame Kosa. Et Pessara Makasi, Nalingarango Makasi. Et puis, Nalingarango Mingili sous Filippo. Et puis, Nalingarango. Donc, le film est tellement belle et patanga. Mais ce que film, mon asala eka dernièrement en Anzonzi, il peut pas major bisadi du Zolozolo. Titre lango ezalaki. Titre lango ezalaki. Titre nango ezaki nini o bachaki liputa moko ki ekona voilà donc nalingaki yango pe makasi matsanga nalingaki yango pe makasi nalingaki yango donc eza ba film eza nango tellement belé voilà maintenant na ba film ya Major Bisadidi Queen Mada ozanga raté et puis chaque film ya Major il faut zalaka kawana ezala nini ezalaka koyeba mosala ti yesu mobali nanga lisusu non mobali no bimane dadi kitambala babi esala kutuke esala ute panza bino na masano Gabriel yango tilelo bosona boyoka na te Gabriel atikala za camarade nanga te bon collègue na yo voilà collègue Gabriel azaka l'ami de mon ami Miraïsa nda za camarade nanga Gabriel aza l'ami de mon ami donc camarade ya Miraïsa tozaba ba camarade te dadi atikala za mobali nanga te azande ya Gabriel te na yebi mamu na bango te mukolo kuta na Gabriel otunier mukolo kuta na dadi yo bozo ke na ngola bo utane na ngola bo oui non kuta na otunier na place te ponga na journaliste te mukolo ko changer domaine na longue artiste comédienne na comme journaliste na poser ba question na peso ba suite voilà mais ce que problème on ezaka ya lokuta bien ezaka ka rimer bimen on bino yo na ndeko so Gabriel boulela dadi kitambala ngai kutu déjà na ndenga théâtre baloba na mosa Jani na botali bana misato na za mosi apo na bota bana mibale toto sera kutu lelo tonga yiko talanga na za mosi ya nani susu nani ya ale na za su mosi ya turbo donc montone so bosa ne film so ke simbi okomi mosi na ye pona d'après batu ndenge ba kansela biso to sa pena ndenge batu ba kansela biso te hein to ebi nzambe to ebi valeur nzambe wana eza musala nde sangisa biso to ya pona kosala ki lesbienne te to ya pona kosala ki ndumba te to ya mutu na mutu azana engagement na ye to mona te ke non ndenge mutu wana za wana se ka zane libre ana mbali te ana na mwasi te ana ne logo te mutu na mutu ana chemin na ye mikolo na concentré na bano yo e ba on film talobara bilo nanga groupe nzamba pienga na façonner na bango tant bango pe ba olongwa kana loba ki a produit nanga na profiter on peut ça Hervé Horreur mbote place Azali na le Majestic na Londres ba très gros bisous parce que yé à longwate mais voyager chef na groupe donc tu as avion chef a longwete atikala olongwa groupe te ke na longwe bandalelo mutando comme avant ko le kaye ate et puis mutando respecter musala ko le kaye ate même Christian ate donc majorité à bateau modèle à non respecter musala c'est-à-dire à kenda Londres à chef na groupe et puis tile le soka yokika ke non to pesi rapport mikolo ngonga longwe abando luka numéro ngonga benga mikolo mutu moko boya longo meta sa na poité aye Alex que non ozo ça les âmes sala bosa ba blague te ozo comprendre donc na ba sens wana voilà alors relation na nini ozala nango tikala nango na mama top et puis na ndeko na biso Gabriel Wato Mama Top, ma grande sœur préférée, je t'aime bien, tu le sais. Voilà maman va dadat. Toi très bien, écoute sans problème. Toi très bien. Et puis très bien na Gabriel, très bien na Miraïsa, ma copine Deda. Très bien aussi na batutu batutu bana poto ba collègue na tout nanga osala très bien na bon parce na problème de lo ba collègue mutu ba memanga nanu avant bandeko na ba ya na linga ba makasi to ko za na problème wa muke to e bandeni to réserver ngo ndengo to poser nga question ya makambu ya nani ya koko dioko to solo la ki na polelo to zibas masolo moko to sala biso mbale mais yebi biso moyena développement on a besoin parce que notre salaire monté ezaka ya koko ye mokote mais to zapena papa sonzo pe ya obela papa sonzo pa obela papa nzaki esa okakufi or azobela tango ngo nde to soutenir bango to lekisa ke to linga bango
Mais c'est comme si vous négligez Kokodio, quand ça on a la scène pépé, on a l'habitude de 3 jours, 4 jours, 4e jour en Ozaki, avant-hier, tout ça qui on avait chaque artiste bazo ya raté. Chaque artiste a zate aux informations té. Vrai moment où l'exception bolingo na yango. Mais bien mon famille. C'est pas un problème. Trop kende bandeko pe basi ba kei bazali. Ngai c'est vrai na ba place azaki vraiment té que aza vraiment na yoka azaboye na zo ba té place na ko ne vraiment hotalela. La scène pépé na informé. Après ko bisanga ki aza na scène pépé donc tozo yeba ndeni to sala va poisonga tozo yeba nini tozo kanisa pona na compte ya Nana Takaza groupe SCP-Lisa ba comédie tout toza na kati SCP-Lisa o nyonso to chalinzaka tozo kende kotala ya koko to sala vraiment organisation mo makasi ezamne toza ba mayonnaise toza ba ya mode toza na ba Maman Lingape, tous à peine baguecho, mignon garçon, toi na ya joli ya joli Takaza Kalunga, ya joli Takaza, Mikolo Takaza, supportez-nous, c'est normal, mon place moro, ceux qui vivent ça penza, et normal, to beta pena tolo poto mais c'est Mikolo ko normal banga ko beta tolo pona moni e ko mo zonga sama sima na mo beta mi mu Kongo, na kendra liboso pona toute la pena facilement na Takaza. Voilà. Alors Lilo Mointé affaire lesbienne ndeka kanem des obo mamboka. Mama Top l'autre fois na niveau Angola. Bah tu n'as que question moko et pas collègue na biso dans le niveau Angola par rapport à Sila na Exil Pechanga répondait à bi baza moraza lesbienne donc moi même baza ba lesbienne et tant que présidente il y a groupe nouvelle vague conseil européen ça na bande ko topé na Mama Top oyo avec okoloba par rapport il y a question ba tunoki bon na yebina mtena ba émission na bino mo banga ko pesa conseil bozana babilo ba titre na bino mo bozo koma ezo toute sa biso entre nous ceux qui tozo yo kana te musale ke bien te na mo banga ko pesa conseil mais na olobake na yebi Irsil très bien na yebi Bekam bien Sila na ndimite ke basala biloko wana donc to longola na to banda non par ko longola makanisi wana ke basala rango na ndimite ke basala rango baza bana ya bandako bana bazo éducation pa ya ba parents na bango bana oyo bazo sunga pe bandeko na bango na makamususu et puis na ndenge Mama Top aza yaya na bango akosala ngo te akoloba ngo te donc na ndimi yango te déjà c'est faux donc to kota likamusu ça va bien. Voilà, ça c'est bien. Alors, faites la présidente et les alaka ou et puis on a posé sous question na bande ko na biso o bako saraka makambo. Pourquoi beaucoup saraka tambo c'est là na bino ka bato makambo yo fandi no ka bondo ko réfléchir comment okoko c'est la baninga makambo pour créer problème moko entre bandeko. Boutique appelle nous pour soutenir biso nanu to sala musala bien pour bino bozo ba produit bien et ça appelle biso bien boutique nanu koko sa bilo moko za mutuna makolo Irsil azale ki ya Mama Top aza ya Sila donc to kota na bilo moko za mutuna makolo te tout sika bango ba évoluer bien ba travailler bien sans problème voilà na baki par rapport quelque chose qui par rapport à fête au bosara ba présidente et les alaka parce qu'il y a une fête là, bah bibo célébrer. Ils ont fête justement, maman présidente bozala rawana, kaka pona ko célébrer bino. Mambo yo en tout cas ba poto bana ba rimer moi makasi. Célébrer nini? Ko célébrer fête mo bosala la célébration za la kaka pona bino maman présidente o bozala ba lesbienne de bosangana na bandeko na basi na bino ba ya théâtre. Ah mambeza ba rimer na mboko yo. Bon ngai malheureusement nazaki na nous solliciter na ba fête wana te et puis tout le monde peut-être monto aza organisateur ou organisatrice je ne pense pas qu'il repenser na nga pour bien ça na fête ya bongo. Eza na nous place na nga te. Ça c'est un et puis mbala liboso na ki ba fête ya bongo ezali. Il y a des fêtes comme ça comment yo aux journalistes ou artistes comédiens na ebate. Il y a la présidente qui a bon moi René na bino mezara moi après une année parents beaucoup dans ma place mo bo célébrer ma fête mon ah bon na bien honte ngala bien honte je suis désolé na bien honte mo ko na vous informer peut-être na okende européen ça conseil ko bisa bango que eza penza bien te mambo wana ba célébrer nini ba célébrer ka mokolo nde kwa Bali
bokumisa nzambe bosepela mokolo anniversaire moko ya moto songolo bosangana bosepela mais to célébrer buzoba estika la osalema te ba célébrer d'abord nanu divorce ya bato na yoka nzembo bayemba nanu tomona te divorce ya bato basala fête bon ko célébrer buzoba pe eza impossible salima même na États-Unis oyo to ka ke bandima yango nan to yoka te ke ba célébrer yango donc je ne pense pas. Voilà, junior. Ça c'est bien. Voilà. Alors vision na ezaka nini pour le théâtre congolais oningaka théâtre comme na niveau nini ekende liboso ekende musika ezala vraiment to sala parce que to za bato oyo to sala yango tellement bien to kuta ba yana biso ba maman biso ba sala yango be maman bolingo ba maman alinga ba maman que j'aime beaucoup ba sala msala bango bien to kuta ba bando sala msala bien ba ko continuer sala msala bien et ça la paie bien biso pe bato to ya na sima to sala yango bien puis to profiter pe lango parce que ezaki na musala nyonso ezala ba idole ba modèle o bato balandaka donc tellement basalaki bien biso posala biso eza ekende liboso toza lokwa ba Nigérien balanda biso na musala na biso mais bango nzamba asala bango grâce na complicité ya mboka na bango baokende liboso musala ngo mpe efungoli bango bakomi bato mbongo bakomi na bamakambo mosusu ebelebele mpo ani biso moko te bakolo nango baivoirien badeta basala wana bainterview ebelebele balobaka non bazwa yango epa na biso siko mpo ani biso moko tokende liboso te fo kaka bamosusu oyo bazozo epa na biso nde balekela biso je suis désolé ngai nalingi nazala menuisier oyo natonga nasalaka bakiti ndako na nga mpe eza na kiti ya bien ngai nalingi nazala mason oyo nasalaka ndako na nga mpe natonga yango kitoko natia mpe tole donc lokola art oyo mosala oyo ya biso ya théâtre ebande mpa na biso moko nzambe asala biso grâce art na biso ekende liboso ekende musika ezala bien donc voilà. Alors une dernière question pour Gato aussi Sanayo Queen Mada Lelo non une dernière question moi na solution nanga non nyonso na kanaki na bien pas zozonga ngolo zonga mais na timo na bimisa to evandai et ça bien. Alors Queen Mada Lelo pourquoi bah présidente ba groupe pour en ba succès Oyebani un peu partout dans le monde mais acteur nebino actrice nebino bazara vraiment connu té ezaka nini wana lingelo basuni munoko nini so wala nga majorité ba acteur na ba yebani ngana yebika 4 ah bon tangana natanga te mena biso na 4 tanga kasi nana voilà na tangi tozana na Fifi Miel tozana na Papi le bourgeois tozana na Christian Dos et puis tozana na biso encore Mimi Gabon badonga na yebi bangwana masala nga ya pembe ya le blanc na yebi mais comme on ne comme on a baraté bon li voilà kasi majorité déjà ngwana non c'est yebi déjà bon c'est que ba yebani c'est ba film c'est que ba yebana ki te on nga kotanga ta mon côté Niki Niki on continue de nous ana ebando yaka kaka ufanda na oka yaka donc ngelo banini biso neti ngala ça que fort ya fongola jeu pas acteur nanga donc bozo attend ya otala biso obetika na YouTube obetika www.spelisa TV au monika okuta na ba film na biso auto sali déjà zawana pour se retrouver donc biso ça biso la problème té ce qui bango ba oye banate mais biso nzamba o sa biso grâce parce que biso doza mamba nzambe malembe toke na molo nzambe na pièce abimisi moi 5 personnes et pièce on a abimisi 10 personnes pièce on a abimisi 50 ka bongo to ki mamba on tena na course nana voilà message de ma poto ba tala biso moki mobimba ba c'est pas la Queen Mada et puis o ba c'est la na groupe nouvelle vague o bisa bango ni ba tala c'est tout o ba linga biso ba linga vie Queen Mada reine mère donc mikolo na l'état et puis na sous-sol naza vraiment vie à SPLISA donc on continue SPLISA public na biso to tinde la bino les héritiers du malheur totinde libino kala mingi te bozo 12h juste moye telemi to te misa moye poto tia fin na mambango bitu bango pe ici la penane bolanda biso to na besoin ba conseil na bino to na besoin ba idée na bino c'est vrai bolo ba na biso ba idée on a besoin so wango wapi ezo uta wapi eza tellement kitoko et tout bon sepela bon mona vie a joie mawa trop na lela
bomona ngai na joie ta mususu kisita na botaka te bomona ngai na joie ta mususu na pasi bomona ngai na joie ta mususu na esengo na nyokola mutu bomona ngai na sala bona mais tout oyo vi ya Queen Mada o jouer Mama sa père donc pièce ces oyo attend au beta 12h juste après kaka 12h juste après kaka de angaye na ebina ntoba bakoyiba je m'en fous na le belango na internet soko yibi yo mtoko yeba mengana osala ngo siko soit la idée mon ngai on a problème Emily Nzemba grande sœur nanga propre yo me ressentir que non na jouer Mama sa père donc nana besoin ba tenir belé sanga bien José Kembo maman na Joseph na Allemagne ba tenir belé sanga bien pour après 12h juste to beta Mama sa père ba lekela na olata te pardon ta rabino et puis toujours jouer et puis balamoko na profiter pe ko yebisa Malik tonton Malik aux États-Unis motema pe makanisi ya mosi nae donc talaka rato beta Mama sa père kanisa pe biso et ça biso bien et bisa pe maman bo kanisa pe biso et ça la biso bien et puis la profiter pe ko yebisa pe ba banga do mutu nyos bibi fineza olonga mona ngolo ko mona France ko mona poto ndeko na yo tolata ba Mama sa père ya bitumba José de Londres sida bilele tolata tolata ba mona ke non na mutu na ngai a mama na sa père sida bilele magebila mano ko ngate mais fiele ngaka isa nga bien apo Firenze zawa apo Firenze likoina o izwa ndambu azaliawa et puis bino tout bana poto tout dommage tant tout ma petite sœur propre batela libala biso pa na biso makasi na biso la na nzambe na libala papa ba na biso batela ye et puis na profiter pe ko pesa pe Amanda Feza ma petite sœur batela libala okende ko na libala okende pour ma suste Ansluzolo auto bala félicitations Ansluzolo félicitations na monaki mama Kano Kano na moi ya pembe oui zigura na mona pe mama Kano ya danger et puis na moni vraiment bino nyosto na mona ezo kende bien tozo beta Mama sa père donc oya moni ka soutenir président Mimi Jennifer nga eso na boki président Mimi na kansamba mon manager na ka passe président Mimi à 2 minutes, bah très gros bisous et puis Meta, bah très gros bisous. Jennifer, tu n'as pas qui point nina. Na pas que lieni. Pas mutu na depuis. Bondi no so box sanga mutu na mona idée na ina besoin pour gete. Yo box sanga yi. Les jours qui avant Bossani. Jennifer, bah très gros bisous. Papa Nandi Star. Bendo Mbala, petit frère Ben, beau frère propre, Bendo Mbala, beau frère propre, bah très gros bisous, place aux alliés, bah très gros bisous, donc total mambaron deni kendele, angayem to kata mabanga na rande na osilikela ya onzimate, et puis na pesi très gros bisous les sousou, Benoît c'est quoi jouda social, montasa kengana découvrir ça au Rimo, papa Kula na Luanda. Et puis bah très gros bisous et puis à Kongwati Sébastien Saint-Huit bah très gros bisous et puis Boboto Ritvi Boboto Mamo Konzi Bokamba groupe bien RK chef Bokamba groupe bien et puis Mama Diama Bobate la groupe bien ça l'a bien héros et merci beaucoup, félicitations. Merci Ming et Nabinonion, soit président pour Nzambe Nabiso Angola, président Nzambe groupe Angola, président Marius Nkosi. Et bonjour, Pélissus, na papa, pasteur, papa Nkosi. Bonjour, na yo place aux Ali papa. Et puis très gros bisous Nabinonion, soit batuni na tangité. Bien sûr, na tangi bino. Bobenganga na 00243 999 51 46 01 00243 999 51 46 01 Bobenganga batuni so na boaki na ona boaki te 00243 donc on ezaya uli musheni
mais ya wili o solo nanga su bien te moni na ko lo bango te mena kilo prêtre la moko zeka luzeka prêtre petit vieux là prêtre vieux na bani mama sa père donc le rôle zawa ne bi dake na ozo de biloko prêtre on est jeté à solo et puis animbimba moi c'est à vieux mbimba na obeta ba mama sa père moi ba saki sala nga bien José Kembo Basaki dans ce qui bloque au Tindelenga Basaki ça nga bien et puis voilà boza tellement ébélé na lingi bino mingi il y a Vincent Boutabuna bon frère propre très gros bisous tonton Lukombo na lela bino fort ngala bino tsili fobo to ala bino kaka nani susu ah baza tellement ébélé voilà merci donc continuez je vais pour moi de tigara bato boari na yo pesi na ba numéro angaye donc voilà Vassili na peso bato team sika bengele boaka team sika bengele déjà na bandakala na kutanga bato on ali no mbo te no banga benga boaka comme ba ko benga ba ya ba jibol mala mesele no le peki roule na kata Canada ozana diamant na yo ko ke musika te ko tambola te wana diamant na yo mtosomba diamant bien alaka moko na lukapa aka maka boss ventrier mikolo to benge honorable wana diamant na yo teka ngo $100,000 ya kosomelo $200,000 oyene Europe yo €200,000 ana mbongo na ye boss ventrier là na profiter pe ko pesa Wilinde ke ba très gros bisous Maravi la mia fille ya ba très gros bisous et puis vous êtes tellement ébélé donc na lukapa wana kaka na mona ba te belé 007 na lukapa ba très gros bisous donc ah boli misara na outil déjà répétition moto eza déjà moi hein mon ndenge nini mais na lingara pe bino mingi papi bilamba papi kuyalu na Londres ba très gros bisous na jouer maman sa père donc tout le monde a bilamba et ça nga bien sûr et dans un mois à soyez na remis la telango et ça nga bien maman sa père e beli singa ba ner bandeko na we batenga muni na ko mi lukela via sa père anga igabe tokodi to raisonner pe sous maya italete maya italia mbinza te ya tokodi bilamba ça nga bien gaben tokodi de Londres kanga nani wana chaîne wana nyonso salanga na bien bato ya biso nyonso wana ya mbinza ya kala ya lelo et salanga bien Coco Vita de London na Londres wana na moni Coco Vita de London angai Aragua Samanton na ebike na obeta mama sa père na yo na rosa bilamba ya solo basaka solo maneta solo et kola donc na rosa ngo na ndenga jekutu te donc bala moko sidabilele za ba jeté salanga na zala o mutu nao o petit là on malgré la TV on m'a petit en te mais dans les lelo voilà ici qui Guy Godet bah très gros bisous place aux la France na Suisse ici qui Guy Godet donc bah très gros bisous na bi que na obeta mama sa père donc na bi que yo au salanga na zala donc bah très gros bisous et puis bino tout quoi bah très gros bisous na pesi pe mbote ebele et pas il y a grande sœur nanga Lisi Kapia bah très gros bisous na beta mama sa père ero yaka wana no la tarawana ba fantaisie kola ba sake kola makamnus tu yangolo do na beta mama sa père na bi ke pe menanga na za entouré na ba sa père a solo pa ba sa pèse a solo donc bo sala ngana zala et puis poto suki sana biso nazo profiter pe ko pesa pasi moi si makasi ndoya maman nanga Pascaline donc pasi moi si makasi ba très gros bisous motema ya papa Godé ba très gros bisous merci quoi merci voilà merci na bosonité fiston mavuza papa na Kenji bilenge 10 mondele na kati ya bela Tommy Luntala otala biso donc voilà merci à celui qui est derrière la caméra c'est Kang le super pro cameraman vaillant réel donc il y a makasi ya kati ya mora oyo merci à toi notre cordo qui est Serge Mpiana ainsi que notre ADG qui est Raf Ngindo et boss à Boston les boss américains ba bizaraka kayo donc tout boss on a
produit à ma casse et tout ça, la bana mboka ba s'appelle ensemble et mon kili mobimba et zali bongo merci bien-être. Donc on a bien une solution à mille maladies. Benga, vous allez mourir du niveau Europe, benga le numéro affiché sur coach de Congo Promo TV. Merci bien-être et que Sungayo dans maladie aux ans. Donc quant à moi je vous dis déjà bye, on se retrouve prochainement si Dieu nous prête TV. Merci, bye donc bye. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango a ce qu'il a déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. Na Maxi bien-être, et pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont commis là-bas. Pour na bateau, ils ont faible. Maxi bien-être. A coupé ça aux force. Il y a beaucoup de pikiliki. Il y a beaucoup de pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde qui a un mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc batika au vivre. Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Ce qui si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka. Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo Promo. Oyo eza kuya kusamba te tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sel mokili na esia ingénieur Rafingi nous petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. On va limiter monsieur le côté partout. Donc on a UCB Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site quand on a BTP na pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo Promo TV Rafingindo number 1, babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a vu ce que l'autre juge va avoir les balles de tête à la mission pour le Congo et que les merci Soussou. Babi na patron site au babi site à Gaillard Congo Promo. Babi Rafingindo donc ya yo ngo ba mbote belé, mo ba la pembe tina kati donc et pesa ngo zuwa te quoi donc voilà. Il faut sentir la caméra, il y a caméra, il y a image. Rafingindo. Qui tombe la pierre. Congo Promo. Amérique. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango a ce qu'il a déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, et pour soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont commis là-bas. Pour na bateau, ils ont faible. Maxi bien-être. A coupé ça aux force. Il y a beaucoup de pikiliki. Il y a beaucoup de pikapen. Alors, ce qu'on met Maxi bien-être. Il y a un monde qui a un mutuka. Na minu. Na bende balé na minu. Na bende train na minu. Petit simoki. Na yamba avion na minu. Petit congolais. Na